Babina Sali pour Mulingani. Babina Sali pour Mulingani. Tangama solo boucle. Simawete Myriam qui se plaint contre les nommés qui citent Ambakasa Jérémy alias Colonel. Ndinga Ndinga Makanda Die. Merci alias Air Boys. Mbemba Ngwala Die merci. Yenga Ndopeto Lotichik du chef d'association des malfaiteurs. Et dans le même lot, vous mettez le prévenu Timba Kizedogo Obed. Alors que le PV produit par vous renseigne que lui a été arrêté 10 jours avant les autres. Monsieur le Président, nous sommes dans la procédure de la flagrance. Et cette procédure a comme soubassement également, Monsieur le Président d'ailleurs, la clameur publique. Monsieur le Président, c'est lorsqu'il a été arrêté que la population qu'il a identifiée, Monsieur le Président, la population qu'il a identifiée, Monsieur le Président, a renseigné que ce prévenu appartient à l'écurie Les Dangers. C'est ça la préoccupation du tribunal. Les renseignements parlent de 4 personnes. Mais vous nous présentez 5 personnes comme faisant partie d'une même écurie, alors que l'une d'entre elles a été arrêtée seule et quelques jours avant les 4 autres. C'est ça la production de passé. Il faut établir l'association des malfaiteurs. Il faudrait faire les liens entre tous ces 5 prévenus qui font partie de l'écurie Danger, comme vous l'avez souhaité. C'est l'écurie Danger. Les dangers. Bon. Tichik. Oyebi Jérémy. Yo vandi côté ni. Na Lungweni. Hein? Lungweni na Bumbu. Lungweni na Bumbu. Eza côté ni Lungweni. Na sima sana. Sanela likolo. Yango eza pembe na wenze ya Selembao. Na se. O mbala liboso mona bango ezaki wapi? Na Susiat over child. Mbala liboso mona bango misatu na Susiat. Ah. Me bakanga bino mbala nzela moko. Ngabakanga ngamo na tongo. Bakanga ki wapi? Na Lungweni. Na ndako. Te. Yo vanda na Lungweni, siko bakanga ki mona tongo Lungweni bakanga ki côté ni. Na direction. Obano sani. Na tongo na bimela ndo soma mikati. Baika mbabo bakangio. Bati bakanga nga ezaye bakando benga bose ba IPC. Ka baika mbabo bakangio. Ah. Hein? Ah. Ta bakangio balobi no nini? Bakanga ba mo beta ngai. Hein? Bakanga nga ba mo beta ngai. Ba mo beta yo na sima. Bakangio ka baza bato boma te ba yebisa quand même to kangio pona makamba boy. Baloba kino nini? Bakanga ba mo beta nga balobi o dalakisa bango ba téléphone to nga iba. Alola ici bango téléphone nini? Dalakisa bango téléphone te ba meminga moko na Seat mo boy. Après tout comme na Seat ndina yako mona bilonyo. Siko yo bakanga ki omoko tanga iba koma baninga mususu ndeni. To comme na Seat kuna basodana ba ebisi wango bolongola bana bino bokangaki. Ali balongoli biso ana bakotika biso na komi na Bumbu. Na komi na Bumbu ya to komi kuna bakomo tuna nga ba question papa mo be apembe boye. O na lakisa o blo nga ibaka. Na bando samba ando sambisa ngai na fimbo ola kisake bilo yo ibaka. Na lakisa kiete. Mekasi otangelega bakombo otangelaki wane utaki wapi? Pwe coïncide ke za bakombo bato bakangi. Bakombo na bango tanga kyango ta. Bona na tanga kyango. Utuna bango. Balobi yo mdo tanga kyango na yo pe mdo lakisi place oteka kabilo. Te.
Yom topesi komboa ya mampasi. Aba mo tuna nga bongo. Atuninga sena ibaka na ebisenga iba te. Loba tribunal azoyoka yo. Ebisenga iba te. Azifimbu ba mo beta nga pona lo baona makasi. Bakombo natanga bakombo ya bato nga kino iba na bango. Esi wage na ebi bango te. Donc ti ba beta kyo ba betio otanga ka kombo te. Oui. Si ba mo beta nga makasi. Na komi na bumbu. Ti ba sisi ko beta yo otangi kombo te. C'est ça. Oui, ba photo za kutu à hôpital. Mukoloni ni obimaki na hôpital. Mukona na hôpital. Le 29 août. Ndo bimai na hôpital. Le bimai na hôpital na zonga na ndako. Ndo zongi na ndako. Ne ya kufa mukoloni. Mukokufa na ebiti. Na ebiti. Ne ya kufa le 12 septembre. Le 12 septembre on a payé au salarié à l'hôpital. Pour bim ko la kufaki yo salarié na hôpital. Mais yo mo lobi ko bimai hôpital le 29 septembre. Donc le 29 août, donc le 12 septembre, c'est un hôpital. Le 12 septembre. On lobby a le 29 septembre, le 29 août, n'est-ce pas? Oui. Né à Koufi le 12 septembre, soit 2 semaines à l'hôpital. Si vous avez un banini, yo mukolo kufa ki ozaika à l'hôpital, il y banda. Asaki nandako. Vous avez un sur l'hôpital. Boni atuni yo mukolo né à kufa ki yobi ozaki na hôpital ya docteur Mondo. Si vous avez ozaki nandako, tribunal a retenir nini. Le jour à Koufanga na bima hôpital mais na bando landela na bima ki mena landela ka ba soin na so ba tunga tongo midi pourquoi tant tozolo ba mokolo, c'est-à-dire on voit toute la journée tongo midi pour rendre ngoloba yo lobi ozaki na hôpital et pas docteur Mondo, n'est-ce pas? Oui. Ezalaka wapi? Na bandal non? Oui. Ne ya kufaki wapi? Na ebiti. Commune ne akufi oyebite. Akufi na Matonge. Akufi na Matonge. Yo ki sangwaliwa nei mukolo nini? Sangwaliwa nei. Na yo kango. S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? C'est qui? C'est votre cliente? C'est Elle Manassé. Hein? C'est Elle Manassé. Votre honneur, elle c'est la maman mère de Ney ou bien la maman de... à l'assassin de notre client. Elle c'est la mère, la personne qui a mis au monde l'assassin Congo. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Veuillez retirer ce que vous dites là. Mais elle... Le tribunal est là pour établir sa culpabilité ou non. Donc, je retire. Vous êtes avocat, veuillez avoir... Merci. Oui. Maman, ah, bah, sande moi nana, bah, toza la posa na yote. À moins que le bac oza la témoignage à repesa. Loboko, Eshiko, yesa tribunal. Zala à l'aise, hein? Tozo nga to yeba. Yo olozala ki yako bela. Nengo sam. Azara bela te ba beta nga motipota na ngeza 12 cm. Voir, oki na hôpital. Nengo sam ya OPJ en date du le 23 novembre OPJ qui a Tunio Esozo Obomaki Ney chef de bande ya Kiri Betrik les 12 Obino Ezali de Barça na grand frère second qui nazalaki à la scène de Kime na yoka ki Batuni Osesozo Pota Oyo Ezali Ku Oyo Yango Ofansha Manei Olobi ezata bongo te Kasipani Obi yo zalaki ya koloana na parquet ba Tunios Olobi
batuni reproché été le 12 septembre au betaki nei machine oyo aye ko jour après bino na ebiote mukolo wana ngana zaki na hôpital na bazuna soin na ngana na ndenge basoki nga pe na mati sigo yozolo c'est aussi au bima hôpital depuis le 29 septembre août ce tribunal a mukolo ne ya kufi to babetaki machette ozalaki no pal to zan les jours babetaki machette. Est-ce que bien né? Oui bien Kirina. Na bien monté. Mais oui bien né. Na bien. Oui bien qui avant coup. Na bien qui était. Bon oui bien. Bon denu bien qui wa coup Joe Barça na Obama nde babomie. To yebi noté. Makamba. Ending sango tambla. Ponga penara na matongi na yoka sang. Bon yebisa non tribunal ndenge nini makambu yo zalaki te italio te bakocha kombono na kati. Pona nini? Raison eza nini? Raison pe na ebati. Bakoti yoka pamba. Ba charger na yutara na ninga ngamba likolo. Ngamba likolo ngambo nini? Na ninga matongi na ikelemba. Yo zaka na ikelemba. So ibino bana ikelemba boyoka na tena bana wapi? Ne yazala iko teni. Ne na ebite.